Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs de l'éco RDC. Moi c'est Alexandrie Wane. Napesi mot nanga na mon papa Jean Tubo Tuboaba. Toutes les techniques éco RDC napesi bino bambote. Tout ça anabino lelo pour nous débattre un peu sur ce qui se passe dans notre pays. Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs de l'éco RDC. Moi c'est Alexandrie Wane. Napesi mbote na papa nanga Jean Tubo Tuboaba. Toutes les techniques de l'éco RDC napesi bino bambote belé. Surtout ça awa po na koloba un peu na sujet ya ozo le kanakati ya na mboka na biso na vie ya ba pasteur frère chrétien donc makambozo le kebele. On va essayer un peu de tirer des choses au clair pour un peu essayer un peu d'expliquer pourquoi ça peut se passer. Est-ce que c'est obligé? Makambo et les grâce toujours pas ba pasteur, pas ba frère. Et ça vraiment et le comment que ça la bateau pas si. Tout me un peu expliquer makambo nyozo leka et pourquoi et sur quel le fait. Donc tout ça na ben vient le bela on à mon côté, na zana ben invité Nangai, Claudia et JM on mon nombe. Donc le bela un peu makambo on tout me quand on tirer des choses au clair parce que et comme vraiment exagéré makambo zo leka. Na pesi mbote nanga na ma grande sœur Mireille Manda MM, Nolampia de Pinkstar et ma number one Rose Carter. Na pesi bino bambote. Tout ça on a invité na biso na zanga mon côté, tout me quand un peu kolobela makambo zo le kanakati ya actualité zo le kanakati ya mboka na biso. Donc trop c'est trop. Donc on est là pour ça. Donc je suis pas seule. Je suis avec mon amie Claudia. Elle va se présenter, après ça combo naïe, à se présenter un peu. Boye baye. Claudia, bonjour. Ouais, bonjour Alexandrine. Vous allez bien? Ouais, ça va. Nous sommes les cas bien. Ouais, qui bien. Et là, quand ma baisate, yo va publier non noté. T'es un ensemble quoi là. Ah, yo ça à côté hein. Ah, bah contente yé pas na droite na na JM au mon nom. Donc azawana papa JM. Bonjour. Bonjour Alexandrine Ouane, bonjour, nous batons sur la Bissou partout dans le monde et n'a profité n'a pas ça. Bonjour et pas à papa Jean Tubo Tuboaba, notre papa et n'a pas si bonjour et pas à salon Roger Samba na Lausanne et n'a pas si bonjour et pas à Faïda Yav, Faïa l'officiel, il y a Icha. Yav 13 étoiles, il y a un PC bonjour au Talabiso, on a PC bonjour et pas Master Nangai, Guizé Emmanuel depuis Canada et bonjour et pas à mon ami Limier Isengo, Motemaya Richidi Isengo depuis Paris. Merci JM Omonombe. Doza awa pour débattre un peu sur le sujet avec ce qui se passe dans la vie à pasteur, il y a ba frère chrétien, na vie sur ça le comment et tout ça là vraiment pas si tout ça n'est singoté, tout le monde nous le partout sur internet. En tout cas, tout ça n'est singoté. Tout ça ba chrétien, bisognon so mutal mo hotel ba teke banda bota mazara chrétienté ou chrétienté. Bisognon tout ça la magi masu magi tout qui na se ma kolanzambe to singa ka bolimbisi. Mais trop c'est trop cette fois-ci en tout cas. Et comme ba ici na ba tout ko na prière. Mais nzambe na biso za biso toujours prière toujours car ata to ke église té. Ma bolongo na se nzamba ko ka prière na biso. Ba ko décourager biso pe vie ya chrétienté to continuer la vie na biso ya ko sambela. Ndekolanga Claudia. Vous allez bien? Ouais, ça va. Mais on dit aussi, qu'est-ce qui se passe? Non, sauf que tout ça un peu dessus, na comportement, il y a pasteur, il y a frère, il y a musicien. Et ça vraiment, à son de voir que perdre son ce qui bon zambé, au biso te yaba ki que net si papa les moloto, te yaba ki yaba ki batumoko exemplaire. Azaka ka musicien te mais qui est exemplaire vis-à-vis il y a chrétien. Voilà, mais surtout qui a comment on s'est passé et qui n'a pas internet. En tout cas, c'est d'abord la honte parce qu'il y a des familles, il y a des enfants et tout. Et puis c'est Sony vraiment. C'est un peu ça. Bon, c'est qu'on dit sur Pasteur Moïse Mbiye, dans l'histoire, il y a Elena, c'est elle la fille. Est-ce que ça solo yo mon histoire en dernier c'est pas une histoire inventée juste pour buzz à se faire à comme à ça un peu star na ndenge nae. Ben moi je dirais que c'est pas une histoire inventée. C'est vrai que bon, pasteur Moïse Mbiye, c'est vrai que parce qu'il y a des preuves qu'il y a bimana yepé. Ouais. C'est leur rumeur que Badaki na ba relation, il y a moi ça Mobali avec la fille.
Mais apparemment, et Simba quitté, donc yango et ça là qui que Fiwana a comme un point à oleka sur le net, à loba koka koloba, à tout le monde a fait ma vidéo wana otokoka komona voilà. Mais bah le bébé vidéo on passait à Moïse Yemoko à publier yango ezaki Yemoko te. Mais pasteur Moïse bon, je crois pas. Pasteur Moïse Mbi n'a pas le temps pour ça. Moi personnellement je le connais pas, juste que dans mon à la télévision et tout mais à Kaza quand même mutu mukete. Donc Azan a tenté aux vidéos à mutu parce que moi j'ai là qui n'a pas mutu simple, c'est sa petite amie ou ex ou pas mais c'est sa petite amie, soit bon ex petite amie. Ben je dirais que ça qui est juste une histoire de sexe, peut-être ça qui pas une relation sérieuse entre pasteur na la fille. Donc du coup, et Simba quitté, yango wana tomoni que peut-être que moi aussi à ce moment qui peut être blessé ou abandonné et pas pasteur, yango asala kinini avec internet pour dire ce qu'elle a dit et yango wana to comité na point ya comment na ba vidéo ya nudité na ye. Vraiment, ça fait vraiment mal. Étant qu'une femme, ce qui vraiment est-ce que moi si pendant étant qu'une femme respectueuse, alors on attend vraiment il y a commis que sambu saboro na réseaux sociaux et ça quand na qui se bataille c'est monde entier qui bataille. Est-ce que vous avez vraiment sûr vraiment rolinga commis au sambu ça na niveau moi étant que moi c'est. Bon, moi je dirais que bon, les amambou c'est compliqué. Mutu so alinga sa mutu ka le mois bête des arts. A osa prête à tout parce que moi na pe base dans on so total imezambo. Eza mambo peut-être que pasteur a boya qui na ko pese peut-être ba mbongo et tout bleu mabongo. Ndé a s'est décidé à ça la bongo. Mutu so ko ndima na sambo, ndimi na sambo après et bi kesuka non peut-être que à cause de la buzz et ko fungole pe ba maramu soso. Ok, merci Claudia na ba réponse na yo to ye pa ndeko na biso mobile JM Omonombe. JM, ndenge ni yo moni histoire ango yo ko expliquer on ndenge nini que pasteur a comme le niveau commis sambu sabon na réseaux sociaux batala ka débat ya yena moi si moko boy asa frère loka batunyo sauté ya pasteur c'est vraiment pasteur imposer rapé bat maboko bat babika kapé yo ko expliquer likambo ngo ndenge ni. Merci Alexandrine Wane, merci Nengo Pessinga temps na s'exprimer na micro na yo. En fait ba mambo ezo sala maman trop mikolo yo na réseaux sociaux ça la biso passe. Et ça la passe et yesu ka pas na sauter comme ati et pas ba parents ba boti et tout biso mon plutôt ba parents. Comment on a le phénomène mutakalisation et comme le mot le rôle là filmé à Jésus-Christ. Donc film à Jésus-Christ tout total on sur la télévision, total on a ba téléphone, total on a ba ordinateur. Tu vois? Mais affaire à mutakalisation et comme dans le mot le roi série à novelas, OK ba tu ba oser l'épisode faut bima, o ba tu ba oser la version il faut bima ba oser la mutu il faut y bima. Na réseaux sociaux mon gars que WhatsApp ba voice eh bobonga mutakalisation ya pasteur qui gagne, ya frère qui gagne, ya ndeko qui gagne, ba tout ba WhatsApp ba mégabyte. Pour oser là image wana donc tout le monde le roi examen d'état. Tous le roi publication à CENI. C'est la honte. Et ça la passe na Sony le roi chrétien le roi biso parce qu'on a un chrétien to kenda ba prière OK culte obimi même toi te rayo bo mona que alors ça ba aventure moi bonacé ya Bible. Non, ce n'est pas gentil. Pour nous on a vraiment contre pasteur Moïse Mbié et nous allons contre frère Mike Kalambay, nous allons contre petit frère il y a Mike Kalambay, nous allons contre il y a Michel je crois frère on a comment on est Ranani Bakenda Michel Bakenda. Bango baza bato bazo te abiso bazo apporter un plus na ba foyer bazo apporter un plus na na biso to salara et to ka banzem na bango salara biso bien vous comprenez et banzem na bango salara que to meke on peut ko arranger tamboli na biso matin na bango nga surtout na ndako na tala mingi pasteur Moïse Mbié so azo prêcher parole vraiment na komara. Donc on va d'appeler le bossé écran dans la prédication il y a pasteur Moïse Mbié. Non ça na téléphone na banzembu ya pasteur Moïse Mbié. Il y a frère Mike
Kalamba, il y a Michel. Pona yo karabango moi trop na luka na tambola bien na mokini. Est-ce que rabato to yo karabato total rande ba prêcher biso wana. Et ka bango nde ba komisu ba tu ya bêtise ya makasi na télévision na ba parce que na ba télévision pour image wana ya tembo na téléphone réseaux sociaux muso total na télévision na wifi. Na téléphone comme que pasteur Kingani atikeli mutakala na mwasi. Est-ce que c'est normal que pasteur Kingani au phénomène ya pasteur Moïse Mbie. Est-ce normal que pasteur a publié ndeko mwasi na réseaux sociaux. Mais babé ça y était passé n'a pas ce droit là azana. La fille a lobby que vidéo na tindela ora Moïse Mbie. Mais qu'est-ce qui prouve vraiment est-ce que c'est une fille sérieuse qui a le qui vraiment que pasteur qui yende ka atinde qui mutu souté avec une relation à part Moïse Mbie avec une relation à part. Alexandrine, je te dis c'est que est vrai. Hein? Moni na mibeko ya l'état moto qui reporté ndeko mususu plainte bayoka oya zoloba omoni ndeko mwasi wana loso akei na tribunal hein alobi que vidéo wana tindelaki Moïse Mbie baokanga Moïse Mbie tu vois et la fille alobi c'est avec des preuves est-ce que ça n'a pas preuve mais ça n'a pas preuve na ba téléphone na bango ezali yo kanti mutuka pamba bozui cachette net nga to pesinga cachet il y a $1 million na selo film pornographie dans salate non salate pour na respect na o nga na kanango ya ba parents na nga ya ba ndeko na nga ba cousine na nga ba grande sœur ba nièce ba neveu tout là tu vois na ronzi matin tika la mutaka là na bando ça ce que yo zo ce exemple que la fille Yemogo a vu téléphone a mis filmé a publié ça dans son test ça n'a pas de sens on a buzz devant 1000 on a succès non succès à nini na buzo ba pe mutaluka rapé succès non on est bloqué ba Karine Mokonzi ba ya kama ya télévision de bando ça là et à Karine je pensais même pas qu'ils aient payé solo vous comprenez qu'enzo to Karine a exposé en PTZ système va Photoshop ba montage mais tellement moni ya ndeko moi si tout le monde na réseaux sociaux bimi que Moïse Mbie a publié hein et sa vidéo wana atindela ki yango nde moto bon il y a le batindela ko Moïse Mbie et ça la nango moi c'est na mobali moi ça c'est les mobile vidéo ça peut arriver tu vois mobile a un déplacement tout moi ça un déplacement au sale mobile nos vidéos tout peu mobile au sale moi nos vidéos au tindeli atali est-ce que vidéo so ebimi na ba réseaux sociaux mususu et manani yo mutu batindela ndo publier. Mais pour la mesure de prudence, yo personnellement que makambole karamine les réseaux sociaux vidéo ya muto wako ibo téléphone vidéo ne peut muto mo razaki na ibo muto qui téléphone on atindi bloc à répartir partout. Na impression faut la prudence on était que pasteur. On s'en doit ça la bon côté. Mais ils sont ça li bon peut-être ils allaient qui pour na iba qui va téléphone pour ça parce que ça nanzimi peut-être que Alexandrine Toluka a raison en ati. Tout le cas a raison en ati. Et comment que ce vidéo moi panzanyo technicien nga zo téléphone asainda publier. Oh ba ibenga téléphone non. Des affaires personnelles. Non bien mutu ya mayele. Soro sengelo ra bongo et pas moi sinon topé mobile na yo. Oh ça nini er otali. Supprimer bien. Ah OK. Sur er yo supprimer tout tiki on est tension on tiki on a téléphone. Pour mon nango déjà bozala na. Et par bon, il paraît que la fille elle va déjà na Moïse Mbie ba umeli. Avant baba clip ya ba ye o yu betama hein azaja petite amie na ye o ba vivra na ye parce que Moïse Mbie ozala na ye moi mingi ozala na moi so moi mingi ra sali o vidéo ya bongo et après kotala o sa nini o supprimer et ça vraiment bien te marambo ezo sala pas si pe mawa et pas parents na biso surtout nga mère na nga vraiment chrétienne ya makasi ya sambela makasi et biso tout sambela makasi na palais et mère atala ba prédication ba pasteur Moïse Mbie atala ba clip ba mai ba frère Mike Kalamba atala bande ko belé et siko na palais net marambo ne recommandation ni na soni vraiment que un pasteur publier ba blomon na réseaux sociaux ya ba mitakala les a bien té merci ça la passe mon hier to solo ba boy to lo ba par sentiment té on comprendre donc là JM soyi na 8 ans yo lo ba na micro ya IQ RDC liboso ya caméra ya verdict yo ka mise au point parce que ça n'a pas ce ça n'a pas na le canal lo ba na ngatenga na vanda de affaire ya mutakalisation et comme le rôle là résultat ya CENI tous là-bas bimisa président
de batutu ba mozela ngo tozela mutakala ya Moïse Mbiye tozela mutakala ya nani eza respecté. Merci, merci JM, merci. Tozongi a pande ko na biso moi si Claudia. Ya za pour pasteur Moïse Mbiye. Donc pour na Claudia nyonso wana eza lokuta. Eza lokuta vraiment ye aza wana penza pasteur aza innocent na nyonso wana Claudia. Tout le monde qui n'est pas pasteur Wallo, pasteur Denis Lessi, Sony, bazalaki internet zaki bandakala. Na période na bango ton bazalaki buzo pasteur banda ko tonda. Kama buzo internet banda kala buzo bando sala matin, buzo bezalaka te na pasteur Sony. Pour na kaka bango nde buzo babongo alunga mwasi moko boye a publier ye te zaki film so pour na kaka bango ba pasteur so ya sika, afana biso ya sika nde bazaka kana makambo ango. Kaka bango bapatoi ale moloto kaka ndo lobaki pasteur Wallo bandanga ma ministère ya kala pona nini bazalaka na makambo en tout cas il est long de comment faire bimaki est-ce que ils en honneur à pasteur non ce que je peux dire c'est que à l'époque internet ezala qui mais neti ya lelo tende yeux en pleurs makazi mais pasteur ango pe bazo vivre le quoi pasteur te bazana ba vimo le quoi star américain bazana ba vimo le quoi musicien mondain de tobengaka donc du coup on mona que maramuana ya mabe ezala toujours ba pasteur baza toujours ensemble baza toujours kana marama mabe parce que pasteur tant oza pasteur zala na ligne non ya ba pasteur oza ba camarade ba musicien te oui c'est vrai que pasteur moi je dirais que pasteur Moïse Mbiye azaki na relation na la fille mais d'autre part, il que ma pasteur on a pu se comporter bien. Aux hommes on a pasteur, bazo boké pas musicien. Aux hommes on a pasteur, aza camarade de musicien. Dis-moi un peu. Pasteur na bakana camarade. Il faut préciser musicien chrétien ou musicien profond. Oui, musicien mokine to bengaka. Aux hommes on a. Donc bon ça qui camarade du coup, aux hommes on a basé ensemble, maramama be on a écola tabango toujours. Et ça vraiment passé parce qu'à l'époque tout le monde a de quoi dit na bala ozomona batu moko bazaki vraiment ko tambola na obanga nzambe ti nzambe pas bengié to tika ko kabuzo baté mais autres ça dans mikolo vraiment eza cinéma pornographique eza maramoko ya Sony makasi c'est vrai que à cause a peu victime mais batambola pe bien té batambola mettre to ke basala nzambe et tant que bato bazo ko enseigner bato maloba nzambe bazana ba vie moko ya mabe yango moni makama mabe tout le temps ezo rattraper bango ba musicien mokili bazongi sima to lobela sou ba falite to lobela sou ba JBT comme inde bango mais moi finalement je dirais que c'est Kofi qui a raison pour Kofi le bail que mutu loko mai kalamba iso akoti lola c'est que pe Kofi va kota lola ozo mona vraiment Kofi a pris exemple à bongo et ça Sony aller moloto baleki baleka au monde bazaki ba musicien moko quand il est en train de chanter comment on a besoin mon ki bonzambe katinae mais autre ça là bon en tout cas ça va. Merci Claudia to les capa frère na biso JM Omonombe comment on expliquer likambango ya pasteur Wallo baleka ki pasteur Wallo ka na bêtise te aller moloto ba Frank Moulaja toka bango jamais la bêtise peut-être bango baza marié hein toka bango te ou soit ezaka cette fois-ci vraiment to comme na suka apocalypse venza ezo ki ekiti na mboka to comme pendant l'attente de la fin makambo zo leke ko mama ki na bible ba fo ba ko bima makambo beleko e ko basine beto yo kaki to mona ki na ba livre to tara ki na ba bible et comme ko monisa ma vraiment j'aime comment ko expliquer likambo merci beaucoup Wane to lobate que pour nous ça la mabe il faut ça célibataire non parce que lobi que pour bango babala yango pas ça la mabe non c'est faux moi kalamba ya to balati moi kalamba ya balaki pasteur Moïse Mbiye il y a ça la courte vidéo moi le bar que vous pouvez remplir le stade de martyr batu baba manga mabanga baoganga bala no bala te po waloba ina suka wana tu vois donc c'est à dire que koba les organisation non premièrement ya moi sina mobali so oza poser oza organiser oza na moi sina yo robota mais fait de fin bobala na kaka
organisation ya mwasi na mobile donc kobala eza bongo manque aussi ya volonté de salara ke bandeko pe babala te eza bandeko mosusu eza ke ayivrane kaka na basi mais idée ya kobala kati na ye eza te ye posani fa kenda nde bafetisa bamariage ya bato misusu akenda kolia komela mais que ye baya komela kolia na fete na ye omona le roi dépense moko boye elongola idée ya kobala donc mambobala kutu tolongola ngo wana nyonso ezosalama wana epa bandeko na biso bapaster moisekala bawalo kiziamina totika komona ngo baza na mabe na bango basala mais ntina bakokopiblie ezalaki Alexandrine moto aza se na mokilo aza te comprendre onga naza scène non aza te wanga na mabe moko osalaka mpe otan mosusu toyeba te sikoyo bandeko bazosala telema eza na monde ya YouTube monde internet Instagram WhatsApp Twitter Facebook ton a facilité au monde ango ton a facilité à comprendre à l'époque internet ezala ki pe na allo pasteur kiziamina comme Mobutu déjà tu sais est-ce que makambo banda déjà na époque à Mobutu moi to comprendre ngo ezate moi to monde ngo ezala ité pourquoi pour na série wana tozana na accès ya internet boetende to comme nango siko lelo comment siko que so oseli kamuna yo on a une facilité au bimisango pour comme star et na moment actualité c'est Moïse Mbi et Mike Kalambay bande comme sous baleka les kakiwana actualité ça est pas na bango pour bablo ba bêtise et na télévision ba pasteur walo ba sambela nzambe quand ba Moïse Mbi ba sambela nzambe ne ba Mike Kalambay ba sambela parce que ba te arabiso ba yemba na ba télévision ba prière kaka nzambe moko wana biso to yebi o bango pe ba yebi mais mabe ya mutu et où tu as mutema na donc mutema ne moyebi o yazo sala donc nyonso zo mona be fait nyonso do mona na ba réseaux sociaux et bango ba yebi mutako sa mabenga na rosa mabe samedi soir dimanche matin na kepe église na prier na sengi nzambe pardon et avant on a sengi nzambe pardon on sengi nzambe pardon avant na lala le matin aussi na ke prière culte na oki parole de Dieu na jui offrande na ke na tina panier na bimi na bimi wana so na ra na mutema osa mabe na okeka na sali sou mabeti comprendre pasteur olanda ngate sima donc nyonso ezo salama na réseaux sociaux o ezo salama na ba chambre ya ba pasteur bazo kota na ba petit ami na bango eza na volonté na bango ezo utana mitema na bango donc muto forcer bango azate ba pasteur walo ti basala nzambe basala pe mabe na bango ba betam so bango basala ezate ke oyo ba pasteur na biso wa Moïse Mbi bazo sala ezate ke oyo ba Mike Kalambay bazo sala to petit frère Mike Kalambay là il s'appelle comment on doit bina couper décaler na chambre là ou ba pibier azo bina talande ko total vraiment na ba clip na ngomba zo embela nzambe azo yemba o sentir que tala ba frère na ba commissaire batwa mais ba mo ba commandant quand de baloba que l'apparence trompe oui ngai que on donne na batterie nanga bona mutu ba dunsu ba mona anga kena pena mutama sumu ya blague te Kenzo Star le roi de cette teinture naie akati coiffure ne misu ba mona ke Kenzo mutama sumu ya makasi menzo rande nenge azo se comporter les kitam suna ba frère baza bien coiffé vous comprenez ba on a joué malati pantalon ya kangadadi to slim joking babi ke wana frère ya swag assez la nzambe bien te ba ke on a ce frère moi la taratisi chemise enfilée à katira à la TV couleur qui est assez la nzambe parce que moni m'a bien en place ebima est-ce que moi kalamba ya tsalox atsate mais tala mabo ebimé panaï et lekina ya biso bato tout tsalox Moïse Mbi est-ce que melara chicha toi melara whisky toi melara bière tout le monde a été mais tala sikoyo mabe ou ya sali elekine ya biso donc mabe ya muté uta na muté manaï muta robimisa masque mususu robimisa double masque vous comprenez abimisa masque ya bien na ya faux bombara ya faux za pona yemoko parce que réseaux sociaux facilité biso pourquoi réseau bomba mabe réseaux sociaux robimisa pe mabe na yo wana osala mabe wana na mwasi wana boebite ni bosola bino balé pardon biso to ebite ni bosola biso balé bino balé pardon oyo bo signara to yebite peut-être
au bac au prometteur qui au pesa mbongo au pesa pe mbongo te et après une année ou 2 ans bah vidéo c'est ma bongo hein. Une année 2 ans la fille a mon qui a réalisé au prometteur qui était bon ça va moi je vais publier a publier pe vidéo au comistar il y a buzoba il y a salité n'était sûr comprendre gars. Merci JM, merci JM. Donc comme je te expliquer maintenant parler un peu na moi c'est frère Kalamba et Marambasali. Moi personnellement dans qui marié et qui mobile n'a pas azar star, par hasard musicien chrétien pasteur en même temps. Ce cas celle m'a besoin qu'il y ait justice. Pourquoi étant que femme mariée il fallait qu'il y ait justice côté ba plainte na ekuna. Na ngana encore injuste, bien sûr que le pasteur avait mal fait déposer la main sur la femme. Mais les autres on a eu mon femme étant que moi ça pasteur qu'au public en tout cas moi j'étais contre ça. Je sais pas ceux qui ne connaissent Claudia Aza pour ça. Il va dénoncer les mal. Un peu injuste parce que il fallait qu'il y ait de la justice parce que baba na mis sur Nzambe na mis sur l'État. Ce comment qu'il y a un niveau à Robert, bon il fallait qu'il y ait de la justice. En tout cas injuste, il y a qu'au public corps naïe. Dans les réseaux sociaux, tant que femme, il y a pasteur, peut-être justice, c'est que Lexi Makambo va accorder un peu pardon, parce qu'il va divorcer, et là, on de vous divorcer, il y a des procédures. Parce que dire pardon, monsieur, les canons, mais va réunir, bon, ça se une fois ensemble. Maintenant, il comme un niveau, comme dans les réseaux sociaux, côté comme Libanda, comment il va bêter qui, en tout cas, personnellement, je n'ai pas trouvé ça normal. N'a évité de connaître Claudia, ce qui a accepté parce qu'il y a lobby et allé à dénoncer le mal. Claudia, yo, et pas normal. Et tant qu'une femme, il y a pasteur. Mais, Mike Kalamba, ce sont des aventuriers, je dirais ça comme ça. Et pasteur, lobby la Bible, bien sûr, ne jugez point. Tant on déjà, tu as déjà jugé, ou même peut déjà les sous. Mike Kalamba, il est pasteur où et quand? Non, à commissaire pasteur. Ou soit à la mouka un bon matin, comme pasteur. Non, ma chère. Tout s'est trompé dans ma manzambete. On dirait l'or mort boé. Et comme on dirait moi, limesano. Musicien qui musicien, un temps comme pasteur. Musicien qui musicien, un temps comme pasteur. Pourquoi est-ce que bon, tika musicien té? Pourquoi est-ce que bon comme pasteur? Ou soit ils ont besoin d'argent, parce que la bonne est belé. Parce que moi je dirais que ce sont des commerçants. Tout le monde boye, bazo lukana bon. Baza tout le monde bazo sale nzambe na kibosolo te. Yo mosala nzambe oza conseiller batu nini? Tu enseignes quoi? Oyembaka, ozo teya. Ozo beta mosi, mais c'est un aventurier. Comment au cause de moi si na yo, la mère de tes enfants, obeta ye na niveau na lokola kuluna. Si ko biso conseiller bisoni, ce sont des aventuriers, bazo luka mbongo, baza ba commerçant. Il n'est pas digne d'être appelé un mari. C'est pas un mari exemplaire, c'est pas un père exemplaire pour ses enfants. C'est un irresponsable. Asa na ebité na ko traiter ndeni. Moi na batu. Mais elle a bien fait. Afutela kembongo, ça doit rebeta afutela kembongo pas comme esclave naé. Afutela kembongo pas comme objet naé rebeta. Non. Ceux qui m'ont ça sali mabe, bazala ba parents, bazala rani. Que nous comment na ba parents, est-ce que vous avez ni sala qui pas comme un niveau rebeta. Mais peu importe, asala nini, il n'a pas le droit de porter la main. Et pas moi si wana. Aza moi c'était mais a outi na famille moi quelque part. Donc il pouvait pas faire ça. Non, Mike Kalamba en tout cas, n'a pas traité le quoi comme un fou. On dirait qu'il a des problèmes mentaux. Il peut pas ndeni mutu oko beta moi sinon bongo. Oko salangote. Au mon comportement na bango, ya bazaka na ba vie mi balé. Oh bazo ko afficher les biso na ba télévision, na makambazo bazo yemba, na vie na bango na bandaku. Au mon que différence c'est makasi. Dans ce petit bito na ba tout le quoi ba Mike Kalamba. Au sambela nzambe te okoma na soki ndenge nini okoma soki ndenge ni parce que mutu moko boye azobima na télévision na kombo nzambe mais au fond baza ba tout moko bazo sala makamu tout le temps ya mabe pire que ça ndizana to monika ka peut-être na bete moi sinaye mais ça makamu so mabe o peut-être salaka ou so ta salaka moi sinaye to yebandeni. Merci Claudia na ba réponse na yo j'aime.
yo comme un niveau moko robeta penza moi siti na niveau ano beti ye penza ye moi so moi si pe ya pamba te moi so bali na mbongo obeti et que moi si on a publié que bon yo ne JM au mono ma beti nga botala on retrouve en normal étant qu'une femme mariée en plus c'est ça qui tout le barak yo za pasteur accepter ma kamba Alexandrine nani aza na preuve que to azala qui place Mike Kalamba ndo beta la fille ngai naza ete yo ozalaki te bato baotala biso mpe bazalaki te sikoyo tomoni baimage eza publié na réseaux sociaux mokongo ya mwana mwasi esali basigne babeti na ceinture le roi aza pembe esali barouge et directement tomoni totraité Mike Kalamba eke abeti mwasi na ye. Bon, oza contre il y a soloté ceux qui ne diront moi sur na sala qui émission biké c'est vrai que Mike Kalamba abetaki na habité c'est vrai maman c'est vrai oui c'est vrai mais parce que Mike Kalamba a salaki une émission sur ça oui a salaki vidéo sur Instagram que Mike Kalamba mutabeta qui est bon yango mona ki pe Mike Kalamba na tourne et na publié qui ba image la fille oui. Ce n'est pas important. Tu as besoin de mon angoté. Et bolingo na bango na bien. Et ça bolingo na bango. Au moins couple nyoso mata te zanga raté. Ba passer bébé abeta ba madame na bona bandako. Ba beta ba fiancé na bango, ba copine na bango, basi na bango ba bala na bandako. Na ba chambre place ba vandaka. Est-ce que tout le monde a déjà que pasteur Mora Jui, tout le monde vidéo, il y a moi si Moro, ma pasteur Moro Boye, a publié vidéo na yé moko donc ma pasteur, a publié vidéo na yé moro ndemo ba na beti na réseaux sociaux. Tout le monde a oya Mike Kalamba. Net biso, net nga na lobaki, net nga na posa au monde na image wana te. Donc image na nga una tala ngo peut-être na monde batina na WhatsApp na sipuma directement. Yo monango eza injuste. Eza bolingo na bango ce mobile abeti mwasi abeta écoute-moi. Mobile sera abeti mwasi abeta avec cause. Et moi ce soir kangi bisaka na ye na ndaku na ye. Azongi pa na bango azonga avec cause. Et to le bari trop c'est trop. Donc trop c'est trop netinda rabiso to beta mwambata. Etinda rabiso tozo biloko mwasi to misali banda. Et si ndara mwasi azwa biloko na yepe azonge pa na bango parce que trop c'est trop à supporter te. Moni Claudia aza contre na presse. Non, poza na presse. Eza devoir na bino. Bino il faut boluka bo yeba. Tie comme na point wana Mike Kalamba ya beta mwasi na ye. Ezala ki base ya nini? Ba welaki nini? Ce boye nango epa na biso. Biso pe tozala juste pour na ko participer na sujet ya ko développer yango net nga na moniga ba vidéo na ba Instagram na ba WhatsApp moi c'est Mike Kalamba ya beti et ben no petite sœur na yo cousine na ye mais na okutana ndeko moi si no bikete moi si na ye et tant que moi ça passeur aza fille ya balabala te aza moi si na ye donc mo ba na beti avec raison avec raison on a torture à beti Abetieta, on a torturé. Ils ont plus que Kobeta. Est-ce que vraiment bon, à torturer pourquoi? Mais ça n'a pas de sens. À quoi comme na niveau à naté, quel que soit ma baie, quel que soit ça mon abat. Non bien. Bon, maintenant pas ya mibali, tout ça non pas ya kibomoto. Na mi lobelanga parce que tous amis mibali mettora ndenge moroté. Notre nga JM na Robeta moi cité. Hein? En vrai dire na Robeta nanga moi c'était sur Roberto peut-être mbata mais Robeta yo déjà chodi kozelo robamba non eza ba garçon sous basala rango vous comprendre ngaso moi si na moni opesinga kanda makasi soso to na ndako na osande na tikio na bimi mais c'est pas belle c'est pas ça bon en tout cas première action c'est le taper là ils sont comme singa na suka hein peut-être je vais te gifler na besio mbata oyoki passe mais tiko na tracé. Voilà. On comprend. Et dans ce cas, le roi n'a pas de s'excuser. Pour la bête, moi, c'est on mérité qu'on bêtate.
Ah, tu te contredis Moi, toi-même. Non, attends. Tu te contredis toi-même. Quand tu dis ça, tu te contredis. Non, non, la cité. Moi, c'est on mérité qu'on bêtate. Mais, elle est nobique, toi, mi bal, mais toi, en n'est moroté. Et ça, mi bal, monsieur Bawasko, qu'on supporte ma ramouté. Il y a déjà Mike Kalambay. D'autres condamnés, non. Et ça, bon, RC de moi, si bon. C'est qu'on supporte ma ramouté. Vous comprenez? Donc, et ça, façon, c'est que la fille. À combien de niveau moins l'écolo, mon bal a supporté, et on va bêtier. Et à bêtier, ce qu'on a condamné moi aussi. Yo va bêtier pour mon bal na yo. Ozo va image no pibier pour biso to ça nango nini. Pour luga sou bezo comme ça. Et ça l'importance moroté na ba téléphone na biso na ba télévision na biso na ba internet na ba ni non. Et ça m'a emboire couple. Pour bolingo to ba kota rangote. Yo zo kota ma mbona bolingo so ba zonga lelo tika na soni. Est-ce que non ti bango ne ba tika na soni, on tika na soni ndeni. Bolingo ya batu ba kota raté. Net ngai non condamner la fille soki mobali na yo abeti yo. Bo traiter boza ndako moko bwana ba famille c'était obengi oncle ba kutani ba solo liba ba problème eza nini et nde boye bandeni boko arranger eza important ya rejoindre c'est que soit la fille peut affirmer Mike Kalamba ya la mutaka nde ba be ba publier vidéo Mike Kalamba anga sa kitoko makasi kitoko bien makasi oke mobile na za mosali na nzambe ayembaka de yomoro moi sinano au BBC sous réputation ba no plus poto yoga déjà que Mike Kalamba mba gege Mike Kalamba ya salibo Mike Kalamba mais aussi sous vidéo Mike Kalamba ya betio ce pe ba photo au publier yomo que Instagram au sali vidéo au lobby n'importe non. Merci, merci JM, merci na ba réponse na yo en tout cas. Claudia Lamoun comme na vraiment faut ça rakota kaka na habité en vue de comme nini comme déjà chaud comme déjà rouge déjà malembe ya ça pasteur kele mawa asa pasteur ba ne juger point nzambe moko a juger bango biso tout ça biso kaka ba tulanda bango na sima ali sumona sala ki nzema frère Kalamba ayibisa biso boboy na nzambe limbisa na masumu nanga asa pasteur magi mabena ye asa pasta te akape biso ayemba kapenze mo etushaka biso to salela pe makambo nzembo ango Claudia Malembe na pasteur Mike Malembe Claudia to comme na soko to expliquer Michel Bakenda akomi na ye atalako ya remplacé na Bill Clinton akomi na ye atalako pa Ahmed Achou akomi na danse de millionnaire donc Mikolo eza danse de millionnaire ana Kinshasa to ana danse ba millionnaire donc tobina ngo kaka na ndenge moko ya bien yo comment expliquer pasteur donc yeza kutu pasteur te maza frère ayi manzembo belé oyo toucha biso oyo musoso yo kanzembo ngo osaki lisu moko tu rentres à la chambre o kinzembo fukami osebi anzambe nzembo touchenga maya komi na ye na danse ba millionnaire alongwe na nzambe komi danse ba millionnaire yo expliquer likambo ngo ndenge ni. Mais si on comprend, pourquoi est-ce que ça Balouba? Je comprends pas. Ah non, Zambé. Malembe, papa Jean Chibo Chibo, en tout cas, papa n'a pas été biqué à sa côté, wana Malembe. Balouba te, Balouba te. Ma chère, et ça pourquoi est-ce que ça Balouba? Moïse Mbi et Moulouba. Mike Kalamba et Moulouba. Et Watana de Moulouba. Et Aman Moulouba. To komi na suka, en tout cas. Bakenda, Michel Bakenda Moulou. Clique ya Balouba. Donc parce que mon candidat Félix c'est président de la République, c'est pas ça Moulouba. Yango faut bango bazala n'importe makasi. N'importe ma bekasiti. T'es c'est quoi mon tuloro là? Ah Balouba Nzambe. Mon tuloro Michel Bakenda. Donc dans ces millionnaires. Musicien moro sans esprit. Donc mon abenaro musicien moro azapena taureau sans esprit. C'est vrai que c'est l'argent. Mais la télé pardon c'est que ça mi tenga na boina kufa na kufa. Mais oko so pa bul ndenge nini? Pona mba avec les chars sopela ke ba millions. Ya on fait bien dans ce ba millionnaire. Aza taureau. Michel Bakenda oza taureau. On pensa taureau mobile. Mais tu sais que plus bedani ba publier kala mingi te abanda ko solo na je sais pas saute makango na ye. Ba sale ba capture d'écran et la vidéo. Mais Michel Bakenda pourquoi? Mais à son esprit, maman, c'est vrai que biso tout, na mutotea, na mutoteka, na mutoke oyiba, na mutosala escroquerie.
to lukara mbongo. Mais quand même, vous êtes musicien chrétien. Vous avez représenté Nzambe na se ya mabele quand même. Makamama tolo to ti kelango ba fali, to ti kelango ba Bill Clinton, to ti kelango ba héritier. Matolo eza pona ba musique, okobeta matolo, mais beta ngo na ndenga bien. Na ndenga bonzambe. Te, okobeta ngo na ndenga, okobeta ngo te lokola musicien ya mokili. Eh, comment est nani? Michel Bakenda. Mais moi je regrette. Abed Achour, Nzambe, Eric Mandala, Babini Siyo. Ozo boaka mabanga donc au tolé. Oza vrai taureau. Oza taureau depuis mokili banda. Na préféré kutu ya batu nyonso. Mais na niveau na yo Michel Bakenda. Oza taureau ya mobali. Oza penza ko. Yo kutu na ebité. Na ebité. Ah, Moussa Banzambe, qui va soit à Tindelio, Motabalou, Bana, pasteur, en tout cas, place aux allées au Michel Bakenda wana, ngana lekena ki bonzambe. Ah bon, Nani? Na lekena ki bonzambe. Faut pas principe ezala babi, balobi on reconnaît donc Michel Bakenda aza taureau makasi. A type mot sans esprit, ou tambo raté boy. Ata fali. Fali ko beta matolo na ndenga beti matolo, t'es vraiment musicien moko taureau. Appela sans esprit ou sopa boule. Ko sopa boule te? Oh, zana nabi mutuloka papa Alain Moloto. Imagine un peu. Alain Moloto devant Abed Achour, devant Eric Mandala, ko sa mama bongo. Oh ça mama bongo te. Bino mo no so bo moni bo lenga na no présence na ye. Parce que a valeur, il y a musique ta, a valeur et le konzamba tchekas na ye. Merci, calmos, Claudia. Papa JM Omonombe. Yo nenyo iko expliquer mama ya Michel Bakenda danse de millionnaire. Donc yo pourquoi bien danse millionnaire? Donc frère. Na koyemba lokumwezo ngela nkolo. Non nzembo frère Michel nzembo wana isala nga bien na yo karango. Omonyo so sala malelo hein affaire ya ba église. Affaire ya ba musicien chrétien. Eza juste kaka pona oluka mbongo. Eza pona rote ya bisote. Bisote vraiment profiter tozwa moi litéa un bango bazwa atteint robimisen énergie wana. Mais par rapport ya kopo bango bazo sala et selon ndenge bango bazo fonctionner. Bango bazo fonctionner pour que ba gagner 10 francs ya dîme offrande. Vous comprenez? Ba gagner 10 francs ya ba concert. Ne biso pesikoyo tozo luka to sa nini to kaka liloba wana to kanzembo en pesa la biso betambu sa biso na nzela ya bosolo mais batonyo so mona na télévision wana ba frère na biso wana la plupart hein ya ba frère na biso wana o ba yembaka ba bisama ya misu liboso ba caméra ba lukara mbongo. Ah oui. Vous comprenez? Parce que un oza frère en Christ, oza pasteur oza na pona osunga bato ba ebinzela ya Nzambe to lakisa bango nzela ya Nzambe. Est-ce que rosala makambo ya billet to ya cachet otie concert na Pullman droit d'entrée $50 vie tout ça on a kati ote mais Alain Moloto ba conseil nyon so bande ko bet ezalaka gratuit. Vraiment Alain Moloto akufa paix à son âme. Mais pour ni balandi exemple net, balanda ka lo kwa malamu. Bango balandi exemple net pour na nini. Ezapeka raté, il faut balanda ka Alain Moloto. Mais c'est exemple bi balanda ka toujours lo kwa malamu. Non bien, écoute-moi Alexandrine. Mon amour toi kana nzela na bango ba na nzela na bango. So nzela na bango ba yindeze ya mabe. Bango ba na nzela oyo ya oluka ndembongo. Bako sa pe musique on ba sala ya kitoko wana. Mais batina mbongo na simati. Nzambe a touché mitema ya bato bazoka musique ba kabela bango na volonté na bango. Soko ngai ke Eric Mandala kabela yo. Nzambe nda touché motema Eric Mandala to Abed Achour. Nzambe nda touché mitema na bango. Est-ce qu'il faut boire quelqu'un mabanga pour appeler son bongo? Wana comme na mulongwa ba héritier ba Jubin Piana ba Weranson ba fali pour na ba ferré parce que ba musicien o to ebi ke a boire quand on a bon ils a fait rigoler ba fali pour pas héritier watanabe parce que yo frère en Christ on a rappelé dans ce rozo yemba maïmi chez bimayo ce qui est pas ma belle famille na ba mon appena que frère morobo est sérieux
Oladi bena tissu na yo, chaussures enfilées, vie claire, ramo ya C. Mais fa quoi kolega na ngai JM na la taradine katana. Oui que ba frère on a ba tromper ba ndeko na biso basi ebele awa. Na ba église. Ba sœur en Christ ba mo ki ma biso. Nos garçons na la taradine atara moi boucle d'oreille na lito ya za voyou. Aza boinde ye ozwela yo. Akolinga na frère. Puis frère non sokuti en église au te ya makasi. Ça zo intercesseur ozo idete au mema bino pena likolo. So azo yembo senti pena gazo yembela nzambe. Memabe. Donc frère Michel Banani Bakenda Michel ngana benga Mika Michel Bakenda. Donc yo posalinga so passe. Ko boaka batu po apesa mbongo. Dans sa ba millionnaire. Tu dis que tout ça parce que musique quand des peso peut 10 francs au somba mon voiture, au carburant na voiture, to pe au foot la ndak to po somba lopango to po tangisa bana. Mais Zelan Zambende a pambola yo à travers la musique wana. Donc Nzambe a touché mitema ya bato bazoka banze muna yo que ba soutenir yo. Donc Nzambe a touché mitema na bango bamo ba rosa ke ba bengo ba soutenir yo karati. Mais yo ce qu'on a podium bato ba yoka nzembu ya Nzambe parce que ça déjà liloba. Pour ba frère na biso ba composera batangara mingi pisom. Vous comprenez? Et ba zwarango ba comme si yango nzembu. Yango pété à biso. Ce qu'on a place sauté à biso na micro na nzembu na yo, yo robino roboira abeda chou dans verset c'est abeda chou Eric Mandala. Nenga akene na ndako na bango do ba bingisa ke na soirée, ezaki soirée mo ba organiser ki entre bango bato mbongo. Ne ba bengisi Michel Bakenda loko ba bengisi Fali héritier musicien nyonso. Ne siko na ndako na bango yaki soirée. Ne siko akomi atalako. Ndenge otolo ba que ça la musique mais si quand Nzambe moko a touché mitema ya batuana enfin que ba parce que Nzambe moko a ebi que aux a besoin mbongo mais on croit que ne vers bango te on les a kobeta matolo ozo supplier bango que bo pesa mbongo na boa ki libanga bo pesa mbongo. C'est la honte vraiment balouba en tout cas na ebité. Non, ils ont raison baloubaté. Ils ont raison baloubaté. Bato ba banda pe mutakalisation bazia baloubaté. Micro les aka balouba. Les aka balouba. Mutakalisation. Écoute-moi. Mon mutakalisation rebandaka, hein? Ils ont balouba pe carte. Tout le monde a bandé on sou appuyer ba vidéo na bango mitara bazia baloubaté. Donc son on rôle ba vérité ça que tout le monde a bandé go mususo ba pibia bango. Mitakala na ba réseaux sociaux bazé baloubaté. Vous comprenez? Tout ce qu'on dit c'est la ba louba beurre que balouba ndé balouba non. Moi je suis tété là na mouloubaté. Et ça c'est que non attention na partie pris à balouba non. Ngana nga moutété là naza mouloubaté. Na loba que bato ba publier bango ba mitakala otomona ba vidéo na bango liboso avant bande on a biso tout monde na bango bazay balubate donc ce tolo ba c'est que tu peux ça moi raison côté moi tort côté moi c'est juste pour no loba que heure tozo monara à faire mutakalisation na réseaux sociaux et ça est prudence qu'on envier état d'esprit faible. Yango moni ke suka na bango ekomara bongo. Preuve ane na repese exemple ya ndeko na biso so pe Cédric le qui ya Mike Kalambai. Eza ye moko te, on dit que na moi si moko alinga bebisa ka sa répète. Sûr, moi si na été parce que moi si ndako ko sambuza mbali ne bongo te. Donc c'est que likango na ye. Yango zo lakisa ke ba frère nyoso to mona ba yemba ba pasteur ba terre wana. Bazaka na ba makango. Donc basi na bango ndako faut pas comprendre que mibali na biso ti to na bango boye bana ba makango na bango libanda. Et les gens qui sont solo ne makambu au prometteur qui réalisé en côté. Il y a un moment comment on a bas pour on a que ba publier parce que solo les gens on a les bandes qui na ensemble voiture tout dans ça non plus autant. Et arrivé que au réaliser au lobaité. Alors solo nous sommes en huis clos avec bébé, on a besoin réaliser au lobaité socialité na publier yo mon on va avancer et après pas publier. Et ndeko na biso Cédric Yaza frère, Abina, Ayem Maranzim Wanzambe, tout a clip à Mike Kalambai. Mais t'as la zobi n'a coupé décalé. Système attaqué. Donc ça c'est pas mouvement ko. Ya makaso rozo idete. Donc bon ça ni nzembo, ole kabina tanzembo Mike Kalambai ya na ye. Duye pesi na ye.
chance na nzembo ya couper décalé ce pas afrobeat ce penini azobina ce que likango bavanda o bakotani pour les hôtels on les hôtels vous comprenez de bakota na ba hôtel même ba pasteur wana ba frère wana bakota ba hôtel dans l'hôtel lorsque bazalaki la fille avant dit tamso ko sageke pour pas changer rendez bébé non so non attente ah simba chumonzo ndi atie dia vidéo ya za olala ti vous comprenez donc ndenga na filmer yo yebite yepe kuna ka sentiment ping arobina donc ils ont bilo moko boye état d'esprit à monter ils sont faibles non c'est état d'esprit ils sont faibles parce que aux frères faut que tu aies na benwana et aux amis faut que tu na benwana ba mission chrétien donc ça dit qu'il faut ça na ba réserve ya ma mususu o rosala esute a rosa maramon era azara no mo pagano nde to benga ba pagano nda rosala ngo et dans moment comme chrétien il fallait pas ça mais on vit dans un monde de pécheurs on est pécheurs on est dans le péché donc erreur comme tout ça là est-ce que c'est erreur humaine et te coupe ko condamner bango na nyoso wana elekate to condamner bango na nyoso elekate mais to condamner bango ka poser chemin bango balanda bango ba to fo ba terre biso on comprend biso photo landande bango po baba ke biso to na nzela ya masumu bon ba na nzela ya babenga nzela nini droit chemin nzela est bien ya nzambe on comprend siko bango baza ba to fo ba mema biso na nzela ya nzambe siko o ba osala o ba mema biso wapi na nzela ya satan hein na nzela ya diable ezolakisa que bandeko na biso wana baselaka nzambe na bosolo te donc on va bimara Alexandre ba télévision na biso eza nango bazo tsaka moi mascara mo boya ati moi mascarade azui papier mo ya fumé ati na vitre na ye o ça na kati bo mona te le baga soit bimi libanda nde bo modo soit bimi libanda c'est-à-dire que aleki na ba chaîne na biso a prêcher parole ou soit azo yembela nzambe na ba église nde bo découvrir mais o azo sala era koti na sima ya vitre wana parce que vitre wana sango dia papier mo eza fumé era koti mambo zo sala boye bate siko mama mo bimande nini nzambe nda osala siko ke pour que bima nyoso zo mona on eza ya volonté nzambe nzambe nazo bimisa bango bongo ba pasteur Moïse Mbie ba frère Mike Kalambai ba ndeko na biso ba Michel na on le ka Mike Kalambai Cédric vous comprenez nzambe nazo bimisa do ba sala yango déjà trop nzambe la bi trop c'est trop il faut sikoyo comme l'Apocalypse, ah oui, nous sommes fait de poisson. Et puis ça biso maïle. Tout à fait l'église ni toro qui tout à battu baro prêcher biso parole. Vous comprenez? C'est pas que n'importe qui royal liboso na ndo prêcher parole de Dieu. Que ba attention. Moi on conseille na bandeko ba ta la biso to landara l'église pour ça luxité. Poisa pasteur atambola na voiture bien pasteur en santé bien église wana bandima bien bayanga ba parka ba voiture bien et non bato to remarquer mingi ke biso surtout ba jeune fille to ki na église pour na to ki la libala eza na église nini eza na église ngana za na catholique makila donc baptisé confirmé tout na église catholique donc bato ba ki na église wana bi ke parfois kana za na dit papa na noté ce que moninga na sali bona ki église non semble la makasa en tout cas frère sœur oyo ne benza frère wa china kata ndoko libala ba ki na pour ba dit pour ko ba moi ba bien. Est-ce que yebi que na église bino bolanda no prophétie bino église catholique ça la prophétie en tout cas catholique confession de foi kaka na bible église na tan catholique te na ken na église de réveil est-ce que l'église de réveil ba fi basé belé que na catholique est-ce que l'église de réveil est belé makas na pourcentage sur 100% catholique était le matin vous comprenez. Peut-être catholique, tu retiens 15%. Mais l'église de réveil, tu retiens 85%. L'église de réveil, c'est belé parce que c'est un business na bango. Et ma belle, si vous avez ming na l'église de réveil wana. Et vous, les femmes, vous allez souvent ceux qui prophète moi zawana. Alors là que ça va te maramnayo pardon. Donc il faut qu'il n'ait pas naïe. Prophète on y soit biso au sala. Pasteur on a swagmen, pasteur on a propre prêcher bien. OK. Donc même on a un sentiment. Il y a un moment que l'église a vie. Vous comprenez? Ils ont vivre plus que catholique, plus que l'église mususu esambela na bosolo. On a missioni qui bangiste, on se passe vraiment d'ailleurs abima, par exemple d'ailleurs ma l'église moko boye o que sur OK resambela, on sentir que aux osambela.
mais l'église de réveil belé église ya nani ya ndeko na biso yo Moïse Mbi aterra lelo eza église nini c'était Bethel. Il y a papa Mbi et le père. Mais à l'époque papa Mbi a conduire l'église naïe, a diriger l'église naïe. Est-ce que ma petite zo boyo kango? Il y a qui marié en tout cas qui peut papa à cause de marié wana pour pas marier peut pas ça la mabe. Le roi biso to ba célibataire, to na ba cité c'est question de ça mabe. Non. La bino ba célibataire vous a exposé na mabe mingi pour na ko ramasser n'importe qui. Star Kenzo. A célibataire. Je suis pas publié na nini. Et à prudent. Marié ne va publier dans les réseaux sociaux. Biso ba célibataire, j'ai mon nom de célibataire ni engagement. Je suis pas publié nga. C'est que biso de toto au moins vie na biso sérieux. To ki mona so ba bêtise. Merci. Donc merci. Ça rappelle à les jours, nous avons ça la kina bala o anga so ramona ni to balani. Que vous appelez moi pas publié, ouais, on sait jamais. On attend observer moi so. Bonsoir à bon maman qui m'a kanamba endime que moi sinon ça les boy. Ngai so nzamba sungi ke lelo na Bali, hein, na Bali et moi si wana oza moi ça vous obate, je pense pas. Je pense pas. Écoute-moi, ngabona na réflexion moi ya moulayi. Vous comprenez? Na makasi na réflexion et en plus na makasi na observation. Donc c'est-à-dire que si on a moi si baba so zu mutolingi muto kute na berreur na yo. Ya yé pardon, yé pas kuto na berreur na yo, mais so bolinga ni amour vrai. Bo ça l'effort. Bolon la berreur wana. Donc c'est-à-dire que si on a moi si na ngale on a kute na berreur rebelle na ça l'effort na changé. Donc to comme on a pour on a te ka filmer, nga to nga pina filmer. To comme on a pour on a te, je pense pas. Merci, merci JM Omonombe. Donc comme on a émission sous émission na biso na pesimote na papa Jean Thibaut Tubois Mireille Manda le Pic Noëlampia et toute la famille du Fouidi. Claudia yo conseil ni to comme na suka déjà conseil ni ko pesa na analyse ni to ko sala na on to ko loba sur ba frère ba pasteur ya Kinshasa makamba so sala ba frère na biso communauté penza congolaise toujours sambwa ba pasteur to pesa so ba to pesa ko sambela te mais en tout cas so sala nzambe au-delà de tout nzambe ne nzambe kaka donc o ba osala na bato mokili bakuti na monde masumu babuti na voix ya masumu tozo vivre kaka na masumu quand on va tozala mbo na mokili ta nzambe te o mokili nzambe te c'est mokili nzambe vraiment ndo le kangé le kate donc trop c'est tout mabele ki mingi ya mokili so nzambe te ça pa mokili ya masumu yo ko pesa bato bandeko so ba olanda ba conseil nini na ono so leka na makambo so leka na internet so ba frère na biso ba pasteur na biso. Bon, dans le cas que bino boza ba serviteur de Dieu, boza ba sala nzambe. Bozo ngana chemin. Bozo ngana na nzela o nzambe achaki bino boye nzamba tindi bino na na mokili apesi bino devoir yako luka ba âme, yako gagner ba âme. Mais apparemment bobo sani bokomi ba commerçant. Bozo ngana na nzela e chemin. En tout cas, bozonga na chemin parce que quand nzambe soit asili ki mutoko to la zatia. Donc nzamba ko akoko juger païen na serviteur de Dieu au juger ba on démonter. Yo ebi que il faut na sala boité. Il faut na sala boy. Tant que ozo sala ngote oza conscient, na muto oza na conscience te, a tambu sa vie ne ka bongo. Donc nzambe au juger non démonter. Le pasteur, le musicien chrétien. En tout cas, pour ça l'effort, bah le bel ibino moi mingi, bah musicien mokili, bah zongi moi sima, bah le bel abango souté, bino bokomi bah star, y a n'importe quoi y a bah bêtise. Bon on a le chemin, on zamba tchale ki bino, bo te ya biso, bo éduquer biso, nanzela banzembo, nanzela mateya, bo tika ki arrogance wana boza nango. Pour le moment, on pasteur, on dirait, pasteur, on s'est comporté le quoi musicien. Pasteur, c'est arrogant. C'est pas parce que vous êtes kitoko, non. À tous les autres kitoko, ça m'a bêté. Mais il y a pas de pasteur. Dans un musicien chrétien, dans un pour la théa. En tout cas, pour changer, et tambolina bino, pour un exemplaire. Bah, mais qui est l'andarabino. Bana miki ba ko banze mon abino internet que te commande partout hein bana miki ba ko ta internet donc imagine un peu moi na yo atala la télévision ebi Michael Mbai ebi o ana mususu soki nani comment nani Michel Bakin mais imagine un peu
Bon changer comportement na bino vis-à-vis ya public. Bon changer même façon na bino de parler. Même tant aux hommes na Mike Kalamba ezolo avec tant d'arrogance. Au moins que mutu oyo ki bonzambe za kati na été azolo bana orgueil nyonso. Changer un peu. On a besoin de monde ba vrai fils de Dieu. On a besoin de monde ba o bazo servir nzambe na komi kitisa nyonso. Tout ce que je vous demande. En tout cas, je sais que boza basala nzambe, bosala effort, bolongana na chemin wana botika ko bomizo lokwa ba musicien et mokilité. Boza lokwa ba musicien chrétien lokwa papa moloto nenga azalaki. Bino pe bozala bongo, bomeka ko changer façon na bino. Yo na moni pe olobi ba otangi ko baluba mingi en tout cas baluba opesaka numéro loka baluba nande ba tout cas osana problème na bango. Taba obenga oyende pona na ebité bakaki kokitela kuna basoza na ndimi vraiment que osambwa na bon je n'ai rien contre les baluba bozaka ba bogar bozaka mbali mo kitoko bo taper bana bien. Je n'ai rien contre les baluba mais juste que basali bezo mona que oh bazaka ka baluba. Je n'ai rien contre le baluba, bozaka très beau, vous êtes très belle comme femme. Je n'ai rien contre vous mais ça que bande qu'on a binonde babi buya kamoko fingisa ba kanyo sorti mongo moko fingisa ba mongo nyonso eza bongo donc pour me un peu ko changer côté wana ça prendre baluba te voilà bon numéro repesa to po bangi ba tindelo kaki baluba tenga prendre baluba te ça prendre na bango te en tout cas pas de problème avec les baluba les numéros tu donnes pas alors on a prévision. D'accord. JM conseil nous repesa bande ko na biso ba pasteur ba frère en Christ to binga ka ba chrétien na makambo so le kayo conseil nous repesa bango conseil na repesa bango ezakara que nzambe o ba te arabiso na télévision nzambe oyo bango ba yembaka na ba studio pona obimisa ba album na bango base la nzambe wana na ndenge ya solo. Donc batika ko masque peuple batika ko masque bana nzambe batika ko masque bandeko bayoka la musique wana eza vraiment propreté dans le sens que toyoka banzem na bango toyoka ngo vraiment avec concentration et banzem na bango souvent écoute ça biso pe na mozindo ya weba nzambe mais tozoka banzem na bango et arrivé que tu remontes la sous la vidéo na bango na ba réseaux sociaux ba vidéo mo bizarre et ça l'a vraiment bien été et ça la na Sony et ça l'a vraiment na Sony et ça l'a bien été bandeko oyo bosambela vraiment nzambe ba pasteur Moïse Mbi frère Mike Kalambai bandeko na biso nyoso wana bosambela nzambe na ndenge ya solo nzambo bo bimisa vraiment na ba télévision auto landara bino souvent botsa bango botsa epé na misala na bino tu vois so botsa na misala na bino sala ke botika ba bêtises bo sala wana na cc parce que ba blog onyo so ba mikoza ba blog esala mara déjà eza blog asikate bo sala yango déjà bo banda déjà ko sala yango kala Laurent Nzamba bi ke no ya tour fona bimisa bino kali boso bato boteyaka yango moni e comme obima donc conseil on peut sa bino yango wana bo sala nzambe na ndenge ya solo et sala vraiment bien. Avant na peut-être comme na suka. Comme na suka émission na biso to vraiment na suka so peut sa dédicace mbote na bato oyo. Na ko lancer na no message clé JM mon nom de Wanabino oaza liboso na bino azo s'exprimer liboso na bino bato belé ba éviter que JM aza pe artiste et comédien. Ba éviter que JM aza rappeur musicien. Donc c'est juste pour nous relancer message na bande ko que groupe les amis de JM ezoko kisa 8 ans na juillet et yango na baike fait na zone la télévision na ndenge no ya awa na ba film na koma ki na banda déjà ko tourner yango na makasi bande ko be pe ba osunga ngai et à part ça na osala pe fort ko taper na YouTube site kara oyo kondima ezwa film na ngai ozalwa papa Jean Chiboaza to otala rande to sola naye et film na ngai okota batnyo so ba otala et à part ça ndeko JM azo préparer pe son azo préparer studio pour na titre moko azo nga bimisa pour na ba fan naye parce que musique na bandor depuis 2001 eza donanga on a botama na on a rotika ngote
Donc pendant on ça va dédicace, on peut ça veut le meilleur pas à Jean Thibaut Tubois depuis Suisse, on peut ça veut le meilleur pas à MTT là au Japon où il est opélé les depuis Irlande. On peut ça va veut le meilleur pas à tout l'espoir, mon vie correct toujours. On peut ça va veut le meilleur nangai et pas à Azmina Tanzi depuis Allemagne. On peut ça va veut le meilleur et pas à Guizé Emmanuel depuis Canada mon ami. Et on peut ça va veut le meilleur pas à Lumière Isengo. Motema Richidi Isengo depuis Paris. Non, ça va veut le meilleur nangai et pas ya maman Edith depuis Hollande mais à a séjourné à Paris, n'a peut-être déjà Hollande. Non, ça va veut le meilleur nangai pas Givenchy, Givenchy, la petite sœur de Madame Gina. Donc Givenchy depuis Belgique. Non, ça va veut le meilleur nangai et pas abonné sur RDC au Baoland nangai, n'a ça va veut le meilleur. Mon numéro c'est plus 243 89 67 70 288 plus 243 89 67 70 288. Donc mon numéro est là. Ce beau benganga, le commenga na WhatsApp, au benganga mon ayamba téléphone nangé aux ala vraiment bien. Merci JM, merci JM Omonombe. Chez maman Claudia, au couple sa dédicace non nanani, so au couple sa numéro pour Luba, au peut se numéro pour Luba ba benga. Tu vas critiquer raté hein, on va ça politique. Bon, merci. Moi petit remarque ils ont raté hein. OK. Premièrement, merci parce que on invité nga émission na yo. Naloba onazaki nango. Merci infiniment. Na batutu ba rozwa occasion ya otala émission oyo. Merci na ba congolais tout ba diaspora. En tout cas, ezali pas si mettre to meki un peu ko solo là pour que makambo ait changé. Ba dédicace tangazaka et pas ba congolais en tout cas à tous les chevaliers d'or. Na pesi bino ba gros bisous. Donc voilà, pour tout contact, mon numéro est plus 243 84 66 83 979. S'il vous plaît. Merci de comme la souka ya émission Nabiso. En tout cas, c'est là qui plaisir, il y a qu'on débattre sur ce qui se passe dans nos vies. Il y a pasteur Nabiso. Pasteur comme pasteur Baptiste donc le Baptiste congolais, pasteur, pasteur nyos, frère. Merci de toujours l'occasion à consolo la bino na makambozo les kato mais quand un peu éclaircir makambo na bango. Na pesi mbote na ngai et pas papa Jean Thibaut Tubois, l'homme au grand cœur, le meilleur papa du monde. Na pesi yo mbote place aux aliments MM Mirai Manda, toute la famille du Fuji. Na pesi bino mbote Mirai Noël Pia des Pic Star. Na pesi yo mbote, na pesi mbote na Fifi Bumba des Parfaits du Sud. Ya na Mirai Manda aussi. Na pesi mbote na salon Roger na losange na pesi bino mbote ebele Rose Carter na pesi mbote na Angelina Gomez na pesi mbote na Ataïla Manda na pesi bino mbote et toutes les abonnés nyosa ya Eco RDC ba mbote na bino place ozali boya ba mbote na ngai na motema parce que na pesi bino na kata motema na ngai da Pelgi Walungwa na pesi mbote Vini bo santé maman Anto Street na pesi mbote ya mingi. Merci maman Street, papa Mario na pesi mbote maman Anto Street. Merci maman Anto, to pesi mbote na Pelgi Walungwa derrière la caméra tomoni verdict mbote na yo place ozali et puis Vini Mouya na pesi mbote ba équipe nyosa Eco RDC ba mbote na bino donc merci bye au revoir.